De toute façon, moi, on a besoin de Congo démocratique. On est en démocratie. Nous sommes libres. Il y a Koloba, Oyo, Lingi. Parce qu'il y a une occasion de battre Belé, comme Abiloba, Loba, pour Mukile, Monabango devant la caméra. Mais nous sommes responsables. Le président Massou Mohamed Koloba, association, ça c'est une association et ça pour des raisons professionnelles. Et ça, association, ce n'est pas une mutuelle de santé. ANTP, c'est une mutuelle, il y a santé. Et ça paie service, et ça paie nini, comment on dit, et ça paie Koundé Bembete. Oui, Dalia Belli. Dalia Belli. Bah, jour où tu as dit na na papa nsana makaya. Na quoi ya Gambela, na surtout na dadinde ni sur santé, santé ça bien. Na mi na ba kiss. Abela ki, nzoto ya ya okita pena. Pour se souvenir, on a dit soit à jouer, à jouer tableau. Ceux qui surtout n'ont pas moi na full boss. Azara moi na ngai, moi na ya vidéo, ngana za nganga vidéo, na full boss. D'ailleurs tout le monde d'ailleurs zo provoquer ngai. D'ailleurs aiba ki ngai surtout jouer. Sur les papa ko ba aganga, asa la boy. D'ailleurs aiba ki. Donc aiba ki ngapna, aiba ki. Sango dadi ezwinga na tongo na poko wana tango bazo benga nga fana kende makaya de ranger nga benga nga bana bana ko benga na oyeba tiso benga na nini il fallait pas ipsa nga vérité mais ezo na tongo etungisa bo moyina nga tungisa bo moyina nga makasi ba dadi ba bato to bana bango banzonzingi malobezate et comme kokoma de trop aussi kokufa ngo. Donc, Nzamba pesa biso makasi. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela zabo, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mabe, nasa levo na kamala dina bela, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ba misé na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sadere na ba misé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misé na nga toza déjà na katia misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé. Misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye po na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Elutalaki, elumonaki, abetuba, bafo monako. Beta Masasa des autres, innocent, bakufa innocent. Merci na balandi ya émission Masasa des autres. Les amis bon na chaîne na Lino, Congo France TV, qui n'aime kili. Tozakaka na sangamao tozanango. Tozana lio ya réunion, tous soins artistes et comédiens par rapport à makambo oyo et comédie bango. Na isika bazali. Merci. Bonjour papa Koba. Bonjour papa. Santé va bien.
En tout cas, ça m'a dit que je na tongo na poko wana tango bazo benga nga fana kende makaya déranger nga benga nga bana bana ko benga na ba tiso benga na nini. Il fallait pas être vérité, c'est la vérité mais ils ont na tongo et tout ça bon moyen nga. Tout ça bon moyen nga makas. Ba dadi ba bato to bana bango banzonzing. Nzonzing dadi to bana nzonzing et pas major zo ta major azoya ayena ba moto ba nota moto major premier fayaka to yamba major na ba bilali. To bandana ba badadi donc to bandi banzonzi ba série ba 2000 to bandi banzonzi so ba 2000 so ba 99 ba dani to sana ba misala papa koba dadi a belaki to asaki crazy oui dadi a beli ba juro ku tezali ya to zaki na ngai na papa nsaka na makaya na ko ya gambela na so kuna dadi ndeni so santé za bien na mi na ba kiss a belaki nzoto ya ya okita pena a belaki. Ndenge bosala ba réunion na bino ba artiste et comédien est-ce que bosala ki réunion moko tango ya belaki ndenge bosala ka soki mutakufi bosala ka ba réunion mais tango belaki bosala ki vraiment ba réunion pona kolobelaki dadi kitambala za maladi ouais mkomsu mlasi bolande na réunion autant to na bemba pululu président masuma albla pona likambo ya dadi abinde alobelaki ya profiter na matanga na problème matanga ya pululu to esaki réunion moko spécialement par rapport ya dadi kitambala zobela to profiter tant monde bat baza ebele po bat ba mu profitaki a profiter ki tant monde bat ba ebele alobele en pe na ba WhatsApp atinde ko na mama dadi to ba ki on biso mo pe na ba pansaka po nsaka ba na dadi mingi donc biso zo ke kitala dadi to zo ke ni ko tala dadi to mo na pe dadi to so tuna ipe aza santé ya ki moi bien mais aza ka maladie il a informé le lot bino na bino artiste et comédien ebele bazolo ba ke bakoya réunion OT parce que na bandeli dali azobela NTPC bosala ki réunion te bolobela ki yango te bozaka bato ko profiter ba ozalaka na réunion na matanga c'est pour cela moni bato baza mukie boye ti siko banda ba benga bato 16h to za 18h bato bazoya te non 18h na bete to za 17h babaki na 17h réunion na 17h bato bazoya bon biso to uti na wa dadi to na wa dadi siko nde to ye awa premier jour les andeng wana ata ya pulu les ay premier jour zangi bazali te maintenant comme na deuxième jour troisième jour ne ba ya rebelle elo ni pena markayo dadi kitambala vraiment so lali boy oningisi mutobi te papa biote bio asali mingi to tani ba théâtre beli miso to bosana to sa ba théâtre ebele donc ba nini ya ebele na kansaka ka ebele net lelo na buto na lali na kanse ba bilo to sane to sala ebele bilo na ebele a souvenir ni nozana ngo peza ya dadi kitambala osoko vano bia dadi kitambala o souvenir na zana ngo dadi so azo jouer azo ningsa tableau ceux qui surtout ngape na sala moi net na full boss azaka mwana na ngai ya mwana ya videlo ngana za nganga videlo na full boss dadi atumbula ngai dadi azo provoquer ngai dadi aeba ki ngai so jouer sur les papa ko ba aganga asala boy dali aibaki donc aibaki ngapna aibaki kitambala atikala ko zana ba problème na batu ndeti ko zala rancune na batu comment ni bino bozaki na ye bozaki ko vivre na ye azako vivre neni comportement bon dadi en tout cas azaki na bien azaki bien ngana tika ko zona problème te faut ba solo ngana dadi na zona problème te atape biloko ya likambo boyo na yoka nga dadi na likambo te kaka nde bakosa ba makambo mais dadi na tika koyoka na likambo te tazeki mutu azopesa ba conseil sur likambo ya tika boyo totambola dadi kitambala azalaki marié to azalaki célibataire azalaki marié aza déjà na mwasi na ye azalaki na mwasi na ye na ndako aza pe na baza na bana bobana nde na yebi nombre te mais bana baposanaki mwa moke po azalaki pe na fille mosusu pe abotani bana mibale. Sans information, moi, dadi kitambala zana bana 7 mais il paraît en dehors ya moi si andako zana bana mususu pe moi si mususu abota kinaye pour moni to sima kamo pa pululu bana belé ba ko bana sima ya on toni to na petit eni fille eni hein fille moi théâtre abota na yesu bana mibale aba mibale parce que là na famille boza na contact boza bandi da programme to teki kuna famille to za kuna batu baza kuna bazo ya pe moi siko to bandi ko mbala moko président masuma bito banda to bandi déjà. Merci na baninga nyoso poto baninga nyoso baza partout na makamunisi to zana mes condoléances na mutu nyoso to zana matanga merci azaki bon papa koba merci bande ko bolanda biso to zana réunion to solo la ngokaka
masasi ezobeta des autres moto akobangisa moto aza te nzangi oza nde major moto azoloba donc tozali na réunion tokozwa bango na baki ya kobomba eza te bino mo bozomona déjà mwa mbutu moto entre baartiste ezali na président Masumu donc bato mosusu baza na famille bato mosusu baye réunion tokobombela bino eloko te bokolanda ngo ntina suka nini ezoleka merci bosi Didi Kipumba balandi oyo balandaka biso ya émission na Congo France TV babone na biso napesi bino merci pour cette confiance bolanda toujours téléphone dans la DSLR radio ça monsieur Misato donc il calistara à moi les gens là doivent filmer ngate azo sera gaga nous t'avons filmé les personnes au monde OK président Bodowaza merci nzambe bazamala tobandaki na kusulu na yo kolo tala biso bana na yo eleki na kimia mema biso na ndako na kimia organisation oyo mpe bakonti baza kosala eleki malamu mema mpe bandeko na biso ya presse na kimia famille mpe ya papa dadi bazala na kimia na nkombo ya tata ya mwana wapi bolimosa tosengelaka maso amen andi émission masasa des autres ezwami bongo na Congo France TV toujours toleki na réunion mpona kosolola oyo etali makambo ya ndeko na biso Dadi Kitambala toza bongo na ndeko na biso Pakaloui mwa maloba moke par rapport ya réunion puis par rapport ya ndeko na biso atiki biso. Le moment est tellement mal choisi que maloba pene ezate maloba ezate ekomi kokoma de trop aussi kokufa ngo donc nzamba pesa biso makasi ozalaki na makambo ya pululu kala mingi te awa lelo lisusu nayebi te ya Dadi esali yo ndeni ekomi de trop bon la question mosusu ezali ki faut otuna kaka nzambe bon nzambe pas nzambe c'est raison courage kaka Dadi azalaki na mwasi na ndako makambo wana te ebi yango te naza pena mie place te mpona makambo wana donc tozwa ntango nano pena ya comprendre qu'est-ce qui se passe au juste na tokufi to mais par rapport à réunion conclusion nini bozila ozali na réunion te nga mpe nakomi na suka merci ndeko akomi na suka azalaki na réunion te mais réunion esalamaki awa assez émotionné pour comprendre donc nalobaki bokoyeba nini ezoleka na baartiste motu nyonso akoleka mpe bokoyoki mwa moke yango wana disparition na ye aumeli mpe mikolo ebele te na maladi en tout cas ezosala mpasi mingi sango oyo je crois lobi na baminui wana ekoyaki lokola kake alors naosengaka nzambe aconsole mitema na bango parce que babungisi quand même star na bango biso tobungisi collègue na biso membre ya association na biso oyo moko anda ko mibenga syndicaliste donc voilà c'est le message que je peux donner. Merci beaucoup. Bonsoir. Présent toye a tomoyi bino boza na réunion mitune ezali toyoki bandeko ebele bazoyimayima baye na réunion te balobi bino bozali na comité mais soki moto azobela bosalaka réunion te mpona kosolola mpona moto wana azobela. Deuxième sous-question moto akufi ore bokoma sur le lieu bino boyakaka directement tobandi réunion sans boyebake boni oyo eleki. Bon, de toute façon mboka na biso eza Congo démocratique, on est en démocratie, moto nyonso libre ya koloba oyo alingi parce que yebi na ba occasion boye bato ebele bakoma biloba loba po mukile mona bango devant la caméra mais nous sommes responsables. Président Masumu était koloba awa association ça c'est une association et salama pour des raisons professionnelles. Et ça association salama pona ce n'est pas une mutuelle de santé. ANTP c'est ali mutuelle ya santé té et zali pe service ezape nini comment on dit et ezape kunde bembete. Papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu
na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. Congo.com, site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com